Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Là, quand ta chaîne Nabino Guinée, Mayoka News Télévision, toujours on a pas de télé-réalité, tout toujours sur le terrain. Vous voyez, Mayoka News. Après, ça Rabino toujours l'information vraie. Dans la réalité, il y a Kinshasa. Donc, les lots déjà sur le terrain, Mambouizali, ceux doivent sur le terrain, la compte à l'enquête, ils ont toujours parce que Mambouizali. Mambouizali, il y a les lots. Donc, ça Rabino a beaucoup d'informés sur les réalités de Kinshasa. Sur Makambo et les gars de Kinshasa, le jour au jour, en temps réel, il y a chaîne Nabino, Mayoka News Télévision, toujours en collaboration avec les chapelles, toujours. L'ingénieur Babou Kabas sur la foudre, Oto Pesaranae, Maëlina, Maëlé, Oto informé. Donc, les déjà beaucoup de pénateurs sur le terrain, les autres sont sur la réalité. Il y a qui? Réalité, les informations, tout aller. Grève, il y a ma chauffeur. Au monde, déjà, la plupart de les gars, ils ont la tactique vraiment exacte. Personnel. Pourquoi? Parce que ma chauffeur va gréver. Pourquoi? Pour problème pour ça, les lots, ma chauffeur va gréver. Ma problème est l'équipe va casser l'équipe à Casabalama. Côté un carburant comme ça. Donc, ma chauffeur va le mettre. T va gréver. Va marcher qui. Les lots pour l'Anda. En exclusivité comme d'habitude, la carte chez Mayoka News Télévision pour dossier Radio. Pour liker, pour partager, et pour faire un commentaire dans le oui, déjà, pour moi, déjà sur le terrain, sur la compte la chaîne la mission Mayoka News Télévision. Nous allons choisir au domaine de l'international, nous allons président. Oui, bonjour. Yes, nous avons présenté, nous avons membre de CCIS. CCIS, c'est ça? CCIS. Conseil des producteurs unis pour le social à la Congolaise. Ils ont un syndicat de chauffeurs. Ils sont tous à syndicat. Ça, le coup là, nous avons assez de choses à faire. Nous sommes venus pour la bourse de Bissot. La Bobo, la Bamou. Ils sont sièges là, ils sont les Arabes de la centrale. À ce moment-là, on a mis des Arabes. Et les lots, tout quoi, ils sont fermés à la France, car il y a un Bissot. La télé, il y a un peu de les lots très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème là, parce que ma chauffeur balembi. Ma chauffeur bamoni ke bazala moto akolobela bango vraiment te oyo kola parce que balobi bakoti ba réunion nyonso ya ndenge na ndenge na ministère. Bakutana na gouverneur, bakutana na ba ministre bango nyonso la batuna. Mais problème ezali ke bazoyoka biso mais comme si bazo ba décision na bango ya malamu te prévaner. Donc tout le monde a dit, ma chauffeur est belé, mais on dit au pouvoir. Parce que quoi qu'abango, mais contenu là, on te dit on a elanda magate pour la Hollanda. Souci wana ba kende nango, donc tina souka pour la cause solution la likambo oyo ya koboma ma chauffeur. Tu m'as pas pour moi. Tu vois bande ni bato zo mona muta loué yo après à étrangler yo. Tango et salami boy, tant to mona dit que bazo enlever bato. Ezala ki balobi ke ba chauffeur bazo enlever bato ba longola ba vitre, basala bo vitre za na c'est tout comme ça, ba policier bazo landa. Mais pour la ninte ba policier pe ba landa pourquoi ba chauffeur bazo kufa. To landela bango to yeba qu'est-ce qu'il faut faire pour na bango to zo ba décision to ba initiative nini pona ndenge makambo ko za na bonne marche. Mais tout le monde a yango te tilelo. Moni ke to lembi ne to suite décision que les lopes to ri ko ba lobi ke biso ba chauffeur to ko ka nzala te. Et sengeli to me ko na ko ka penzala. Pour la battu pas comprendre que la moussa na biso et sengeli suivi et ça la balandela yango pour mundo bakambo ezala ya malamu. Na encore exemple moko typique to zo mona bazo réclamer que ah non ba 207 ba 5300 ba 5400 ou 500. Papa, soko lelo gouvernement atie makambo na ye en main. Azui pena batu ya malonga o ba ko sala busala to moni ke makambo e ko changer. Bana ba comme lokola batu bazanga boti parce que parents zali dur na ndako na ye akopesa batu bana na ye akolakisa bango ndenge ni bakotambola tomoni ke kotie bato ya transport baya na nzela
donc pour na balandela hausse de prix bazo contrôler soit hausse de prix kitasi bazo contrôler biloko wana mais mutu wana aye na nzela azokanga voir même mutu asomi aza en règle yo kangi oh toyebaki kala tant dans la musala biso ko expérimenter to bani salon depuis 97 tous en expérience wana au mona ba transport liboso alaki akoti la mutu bana yo a contrôler yo bolakisi biloko exhibe nyonso ye ya kosenga yo exhibe yango asengi yo bopesi osengi ntango na suka kopesa yo ndeko nanga ozala en ordre continuer musala mais lelo ezalaka te bato wana bakotinda bango mpo baya kokontrole hausse de prix bakangi mutuka ole bakende yango na akile droit mpo bango bayeba qu'est-ce qu'il faut faire mpona bato bazwa badesizio mpona bango na nzela bazwi corruption bazwi mbongo na bango ya kolia azata lelo moko te preuve eza te kasi bazwi mbongo na bango ya kolia batie na boshe mboka ekomarche ndenge nini bazosunga chef de l'état te ministre liboso azalaki na makambo oyo ya kopesa besi pamba ba lelo bazwi lobi bazwi le même ministre aye toyebi ke ntango changement ekozala mais idem toyebi komona tozongaka na makambo moko bato ya transport baoseka biso bazoloba ke non besi eza pamba baopesa biso yango lokola fumbwa tano babiloko moka dimension si ya makambo bajan bazoloba bazoseka bato na bango na kwe balobi ke oyo baye tokodiabolize ka le même moral bato baotanga non bemba wana bemba aza ministre bien mais oyo azali ministre ya transport oyo aza mpona biso azali eza ministre provincial asala mosala ya malamu azwa badesizio ya malamu soki baprix eza epapie moto aotya na ndenge c'est parce que loi eza te bato bakota baréunion ya makasi mpona likambo ya nini tarifaire wana ebimaka te ti lelo ebima te bachauffeur bamonike te na 500 tozoseka pase carburant eza likolo avec 1000 francs tokende quand même moi moke bien tomonike na 1000 francs tozosoma mwa carburant tokende mwa bien malgré tout bandeko na biso mosusu bazopepisa mwa masolo na kate kotya bakuti na ndenge balingi c'est parce que ordre eza te soki alaki ordre ezali tokomonake bakolandela makambo oyo nyonso mais bino bachauffeur bozala na basyndicat basyndicat na bazala wana kaka bavandi problème ya bachauffeur ti lelo il y a pas de syndicat soki ezalaki basyndicat bazalaki balingai kolanda makambo oyo nyonso mais biso bokotoporte conscience na biso tolakisa na bato toza bakolo toza balakete te ntango moto yazwi bazopesa ye voiture seke il est responsable esengeli na biso toloba biso moko toréclame badroit oyo donc ya biso esengeli eloko ya motu yanga na kobeka nzela ekomi buluye police routière aza wana bazwa ye batia ye lokola pembeni motu nyonso aosala mosala ndenge alingi kotiena oprevane pembe akoma okanga chauffeur pembe akoma okanga chauffeur yalokanga su militaire te akoma okanga chauffeur pembe azokanga mutu otelemi mabe ese eza mosala ye eza mosala ye bureau de toyoka ekekosala su mosala te mais bureau de ti lelo ezofonctionne na mituka bakota akangi mutuka na yo likambo oyo boye moto ezalaka te donc bapesa biso bachauffeur nani akoki kokanga mutuka biso toyebi moto akanga mutuka eza pcr balongola bapolice bato nyonso bazokanga o mais territorial ekufa bazongisa bango na basite moto otalanda esika makambo ezali mpona mosala na ye mais na kati ote babali bino nde bato kofavoriza mpe d'une part baroulage na bota likasi peut-être ke yango wana batie bapeme papa mote oyo ya likasu yebisanga soki batie peme yango aye ye bakoti kaka na mwa ritime wana eza mboka nde mposi bayebi ke na mutuka nde bazwaka mbongo fasilité eza na mutuka esika akovivre e babosanake ntango yo nde mutu mbongo bato bazolakela bango bamabe ezofonctionne te donc nga nasengi boye moto na motu asala mosala na ye soki batiaka bainstitution eza mpona kosunga chef de l'état soki azofingama c'est parce que bato mosusu nde bazobongisa te me bazopebisa bisika bazosalela okomi bato oyo kuti baodiabolise kolia ezalaka boye yo landa mosala bapesi yo bongisa yango soko bongisi yango komoneke makambo ekozala malamu epuis ekotambola donc nasengi mpena na bandeko oyo batia bachauffeur kimia baosala mosala mpona mboka lelo na mboka toyebeka na hotel de ville azalaki na bataxi babiloko na ye ezalaka susi lelo le privé bato baosungaka batika bachauffeur bazala kimia basala mosala na bango malamu so basengi biso mikanda tosomba mikanda na biso toexibe bango de toute moto atali yango atika moto akende mpo aza en règle bameka kosalisa biso mpona makambo mais na betisi ete likambo oyo ya bato nyonso bakokanga mituka
bati batoza à l'aise bapem balongwa na makambo oyo bapolisier oyo atanga mpona nzela te aza mpona routière te balongola biso bango nyonso batika biso kimia baroulage bazongela mosala na bango bazalaki kosala bandaka so bata autorisation wana mpona okende mpona soki esansi bakotokangi yo bata autorisation baza na militaire to babengaka bato autorisation bazali bacivil badecoration bacivil bango nyonso baza matriculé te tozomona balokotaka bato dans la rue comme ça bazozwa et puis bavoyou po bazomenace bachauffeur bazokosalaki baza na bato bazopotola vola bazokee baaccident ya ndenge na ndenge bakangaka motu bongo te so olingi okanga motu fo kota opesi bonjour toza bagent nini bagent de transport otibe carte na bino de service bosala mosala na bino opesi bese na bino moto atangi yango amonike baosala mosala tel lelo balakisaka bese ete soki bamoni yo moto oyebi otindi bango bese na bango eza mentionné mpo batiaka yango bakokolore yango biloko bango bazosala mais ntango bakomona yo oza nango badevie bake na makambo mosusu oyo etindami donc antuka babongisa balongola bakuluna nyonso batie na kati ya transport nde makambo oyo oui donc déjà eloko atungani okoloba na bakambo bamisusu bachauffeur basupporte mpasi nini bien grave te lobana donc tu remarqué na balabala tu remarqué bamisusu basala grève ya bachauffeur basala sikomona tete ke non bino bakosala te epesa bino problème eza boye ata bango na gouvernement tomona bato mosusu basala malamu oyo bazwaki bango basongisi bango bareconduire bango mpasi mosala ezalaki ya malamu esika nyonso bato basalaka eza na bato mosusu bazalaka mpona kobebisa makambo ye aza mpona babien na ye privé bato mosusu basala mpona mboka etambo donc makambo oyo omoni oso omoni bachauffeur basala c'est parce que oyo wana peut-être baza bapropriétaire ya biloko na bango basabi ake nzela na ye moko boye amemi mwa bato ake na bango mais grève déjà soki esalami depuis 6 heures jusqu'à 12 heures donc eza déjà grève esalami ouais eza déjà grève esalami na bamoteur emoni te ke non d'une part ekenda profit na bato bon bato ya moto biso tobengaka bango biso na bango tozalaka na initiation moko te bango basalaka baconteur ya makambo bango so bino boye te bango baomonake bakotiaka baprix na bango élevé bakosala oyo bango balingi bakoganye c'est pour cela tokolanda bango te mpo biso na bango tozalaka na nini moko te biso osomaka document na biso bango basomaka mpe oyo ya bango donc bango na biso tozalaka nzela moko te ok merci tozalaka nzela moko te merci vraiment bakonete donc tu continuer kaka na collaboration na celui que j'appelle toujours l'ingénieur Mabula Pouba au monde vraiment tout ça vraiment na balabala tout ça vraiment na kati ya effectivement na kati ya chambre à tomber dans le solo na chauffeur beaucoup na bien minimum que non babi tout kapenda eza vraiment na ba parking donc ba chauffeur mais ba boye ça le béni mamba très ba le béni mamba tracasserie ce qui pour moi ezali ya kutana d'abord ba autorisation na ba tracasserie ça na balabala je pense que le gouvernement va tenir en mission, c'est ça. Parce que chaque jour, le jour au jour, la réalité de la plupart, les gens ne vont pas tracasser, ils vont là-bas, il n'y a pas de service. Donc je pense que le général Maniba, or on a dit peut-être la chaîne de la télévision, va méga d'abord pour l'année d'abord. Qu'est-ce qu'il va pas dans le service? À une salle de ce groupe qui minimum tennis civil à Boka Ramoté. Tennis civil à Boka aussi de Kamasi. Je pense que. Ministre du Transport, Papa Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous avez une réalité en Zélam en Boléga? Vous avez un transport de magasin, bandal, boulevard bandal, vous avez évité. Vous fixez le prix, mais vous avez une tracasserie. Et c'est normal. Carburant 1 litre, ça n'a combien? Versement, ça n'a combien? Enfin, pour ça, il faut réfléchir. Nous sommes tous une grève. Transport, c'est ça. Au moins, une circulation de... Soyez un peu sa solution pour la bino, mais pour la bus sur le chauffeur, et peu sa solution. Pour continuer 5-6 jours. Solution au monde. Et mon nana, Papa Jean-Pierre Bemba, ministre du Transport, oye na ministère du Transport, banda qu'on a dossier. Oui, banda magasin, si banda les a pris dans les a combien? Tout ça, on a perte.
baza besoin base retrouver mutu ase mutuka 5 000 $. Atie na transport awandi mikanda asala boye imagine ozwako ka fo kanga 6 000 $. Merci oza no mutuka wana Dubai ezaka nango moins cher na bino lokola boza na bataxe na bino boza likolo ya bataxe po bokisa mboka disons pardon bino disons po bokisa mboka mais po bokisa bafoyer na bino c'est cher na Afrika ezaka na Congo mutuka okosomona 1500 moso oye na douane na ta Congo mona o 2300 soso tutateni ozalisali 6 000 eleki na mbongo mutu eleki na mbongo mutu je vous dis c'est quoi bango baza koseba babimisela ngai babimisela bataxmen tarif normal sikoyo batrafic de finance eza même tarif normal eza te arrêté baagent transport basalela eza ya 2012 oyo kimbuta tika basyndicat na bino mpe bakutana mpe na bakonzi ezaka ndenge moko ntango bameka miel réalité eza oyo bakutana bakonzi wana basi baleki miel esili nango bachef soit disant que bachef bachauffeur quelque part basoloni bakonzi après bayeke tosolani na bachauffeur chauffeur nini oyo basolana na bango oyo aseko baza baventurier nini mosu babenga soki achako misala mongo ezala nini qu'est-ce qu'il faut pour les chauffeurs ils font quoi jamais moko le mongo aza autorité telema aloba ekomi na 30 pine mutuka eza na combien pine ya voiture eza na combien zwa voiture na ngai yango wana pine nango eza na combien baamema mutu na 500 francs bakokisa 40 000 bosala combien de temps il faut kokisa 40 000 bosala combien de temps pine ezaka 10 $ ekufa 10 $ ekoma na nani alinga mpo na wana mutuka 1 heure du temps apesa 10 $ ezala lisu te mais biloko nyonso lipe mati carburé mati dans les 74 000 eza normal te oui eza normal te donc bomonaka vraiment ndenge bandeko na biso baza bacongolais bachauffeur bazoréclame par rapport à batracasserie par rapport à baservice oyo baza sur terrain. Ça ne va pas, je pense que ça va poser un déjà retrouver moi solution sur bateau aux autres sur terrain. Il y a pour ça la rappel contrôle. Et ça vraiment important. D'abord, mal payé. Normal. Agent Zombongo te botini agent ni mbongo tina tongo. Tina na tongo za pa ba chauffeur. Boulage tina na tongo za pa ba chauffeur. Faut même ba kwa rouge ba bima na nzela ba tina bango. Ça normal. C'est ça des policiers va dans salaire. Na fa de na peine. Ba non salarié. Non, ils sont déjà d'abord, en général, nombre de policiers matriculé. Pas éviter. Mwana ba botia kule sana chiko na hivi batata misusu babanda bujele si ya kumikoko batana kana babala na hivi bango pe malamu leti na sala ville mingi izaba bo ka transport ka ngai pike totali bango subo ye baka agent transport omona bazama pulo mo tuluka ko zo mo itro komona bazawana ndi maka ba pulo mo ba suka na ngoba ka baka ba koti bango wana mubu ale bakaboli 10 000 15 000 12 000 bongo batwala bapesi bongo bapesa bisawana pe na tesa leta so bakangi ata 15 000 tuka tanzo bakokozaka ata mbongo atwa mbongo wana ekenda mpe na kesa leta pe ezalaki nango ezala te mpo bafuta bajournalier bazwa mpo eza bamangulete
payer ça chef na bango kabola oyo chef divisionnaire na bango ko saita ko saita moi papa le bureau ko saita moi $20 mobimba ayebiki ba bureau de milliers on travaille bien ya ta la ya bien c'est bon ka baisse ya bien ka baisse c'est vraiment malheureux, c'est vraiment malheureux. Mais en disant que dans ma première action, non, le peuple d'abord. Mais torture à peuple. Donc, déjà, torture à peuple. Le peuple d'abord, mais torture le peuple d'abord. Vous comprenez des trucs qui doivent. Donc, toujours des devoirs, puis nous avons un des Congolais. Comme déjà pratiquement la souka. La vie sociale, ça va plus, ça ne va pas. Ils ont simbaté. On est des responsables. Imagine-toi, dans la chauffeur, on avait ça 40 000 par jour. Donc, on a papa, responsable, avec 3 enfants, 19 ans, 13 ans, 8 ans. Maintenant, on a une identité. Si on a un salaire, on a un taxi. Il prévoit 120 000 francs congolais. Donc, on a coûté à combien? Loyer, ça, l'icolo. Salaire, on a tout un mois, c'est 120 000 francs congolais. Un chauffeur. Vous le négligez. Par exemple, chauffeur personnel, vous avez proposé dans nos photos $150. Pour que ça, la monnaie, pour que vous scolarité à Bana, malade. Donc, ça ne va pas. Ça va pas. Donc ça va pas, les batailles, de l'accès, la réalité, ça ne va pas. Quand ça va pas, je pense que Bino va poser un peu comme Mamakampo, Congolais, je pense que pour la rappeler, parce que Bino va besoin de Bino, va voir le travail pour la population. Mais ceux qui population a comme travail pour la population des mamies. Donc je pense que tous les autres déjà la souka, chabiso bozali micro baladeur oyo bino mo ozio oyo ka ba intervention ba ndeko na biso ba chauffeur ce soit des Congolais pour meka d'abord kotala bateau baza na service à balabala pour meka d'abord ko régulariser ko yeba d'abord effectif qui est qui waza la kati ya balabala nani ba ko tia na place wana c'est aujourd'hui c'est mutunyo so ko on la place on peut ramasser n'importe qui le ba cheka wana azaka il connaît absolument rien azana il fait na manière na donc Congolais ils amawa tomeka vraiment autant la makambo donc déjà tout les merci na bino pour l'interview na bino ba chauffeur to meka ka peka ko konsa na peka to lo ba to les maté parce que to ba Congolais politique até la dioté ata to la dia mo tembe ya ko tani la de ko isa ko ba diso ko tika pe ko ga o te poto tikela mo ba bango pa ta wasala bango to le vite bénéfice que ba yo kikaka chez biso c'est bango déjà mais ça bango pe bongo. Il va ça on roté ba chauffeur ba ku fa likolo transport ba chauffeur ba so ku fa ba zu chauffeur $10 ba ba bomi chauffeur pour la crime mais voilà la police. Sur la nation sociale, à peine même awa, nous sommes lipa, il y a pistolet, il y a 100 francs. Sachez que ma mère va taper la copa de la on va 1000 francs, mais on va payer la 10. Mais lobby, dans les cas où on a 4000. 4000 pour 2000 4000 francs. Vous comprenez? Il faut calculer dans ce moment pas. Dans ce moment pas, dans ce carburant. Dans ce carburant, il y a un dossier à Moussala. Ceux qui le veulent, vous avez un taxi exemple à 1000 francs congolais. Imaginez-vous un litre à 3500 francs. Taxé même à 4 personnes. On a mis 4 personnes. Écoutez, il y a un litre et demi. Maintenant, on a vu 4000 francs. On a perdu bien le bénéfice. Au deuxième tour, on a continué à battre bien la salle. Pendant que nous avons évité, on a évité quoi? À l'époque, il y a Mobutu faisait quoi? Pour le carburant. Qui t'a fait le mal et fait du sécurité? Maramba carburant,
Omuta yo sande nini makamba karabisa kideni azozo ba pétrolier ana pesa bango ba benga manga ça non exemple carburant là combien carburant au tient combien carburant au tient 1300 abibo pesa bango 1300 ye atie 1000 francs a foutu 300 pour la population j'espère que moi donc bon ba peut sentir couana ezali na biso lelo awa ba carburant ba pétrolier ba pesa plus na bango na nini na bango na biso pe le roi bazanga bango ba toujours ba corrompu ba tout affecté ba tia sida bango ba tie carburant matasi mais lelo tolandi na tongo na top Congo le ministre provincial à transport a démontré qu'il va makambo wana so ba epe kutirant il faudrait qu'il va taxer même pas qu'il technique, contrôle technique. Apparemment, vous avez un contrôle technique. Merci. On a une question meilleure. Le contrôle technique, on a un bawa. Continuité, car on a notre ancien chef de l'État, il y a un monarque. Contrôle technique, on n'a jamais été dans le garage. Je vous jure devant vous. Jamais été dans le garage. Donc ils sont là, bas sur papier, on va commettre le contrôle technique. On va commettre le contrôle technique. Donc ils acceptent ce milieu. Bien que ce temps est dans les vas-y, va faire chier. Les contrôles techniques, n'a pas moyen. Ils ont été maintenant, ils sont bololés. On est prêts, on sont bloqués. Donc, content, on limite, on fait un papier à contrôle technique. Ils sont pas, on fait combien de temps? Allez, fais ça, on fait ça, on va jouer la mission. Mais qu'est-ce qui est pas ici? Donc, c'est le document frauduleux. Non, nulle part. Document frauduleux. Le ministère de la Transport, même quoi, même tout ça va bololé. Contrôler vous en réalité, vous va checker Mutuka. Va faire si malade, il va contrôler en gros. Tu vas biso et qu'il y a un contrôle technique. Attends que le ministère de la Transport. D'ailleurs, mon canal en a contrôle technique. La réalité, on va pas ça Mutuka. Il y a un Mutuka. On va contrôler Mutuka dans le garage. Garage na bango. Bah tu étais boui batel pas défaut. Tu dans la défaut mais dans la défaut mais moi dans mukanda exact. Faut réparer avant dans mukanda. Mais oui, mais ça la maraté. Autorisation de transport et d'imaka. Cadre rien ne marche. Maman est là maman est pas dit colo. Boko roacho madame qui en bébé non. Osu mayari ta carburant à 3500 francs. Quitter magasin Tina Boulaga central, c'est 1 litre. Quand tu viens à magasin, non, de 1000 francs pour 5 litres. Aller-retour, c'est 2 litres. Pour 100 litres. Pour 100 litres, côté. Nous sommes des responsables. Bon, moi, tu as écoutez, nous avons des foyers, vous avez combattant. Donc, nous avons qu'est-ce qu'on peut proposer comme peut-être plus de solutions? La bande d'économie que le chauffeur, peut-être par rapport à tout ce que vous sont endurés, mais évidemment, on fait d'une part vos consommateurs. Parce que nous remarquons qu'il y a des chauffeurs où on a mis tout. Dans ça. Oui. On entend nous arrêter. Bande d'économie va chauffer. Oh, tu as tout ça là. Ils ont bien la vie sur Dieu. Au cas où on peut les loger, vous avez l'homme ça tout est cher. Poisson matin makasi. Nyo c'est matin. Tout le monde a vu mais nous ça les logo monter. on dit 100 000. Ce que c'est de grève ça là, tout respecte la grève. Par exemple là mon abiso nyo so kona lobby. Ata mtoto uzania bato ba kwana tsima. Baza bapena linie wana. Le gouvernement n'est pas sur le bas. Ce qui est possibilité que vous allez rater. Que solo là, comme carburant, et que vous bouquet. C'est pas lourd pour te et on brûle sur les tout mitou. Et on brûle sur mitou. Et vous m'avez que d'une part, et profiter n'a pas de moto. Parce qu'apparemment, grève en oui. La grève. Mais apparemment, c'est pas la première fois. Pour ça, là, moi, à chaque fois. Effectivement, ils ont profité dans Bango T. Ils ont Bango Bazangi Mayeli. C'est ça. Bango peut pas sentir Bazan Poa, pas un Manabiso. Puisque le moto, le loco grevé, ça va rien faire. Puisque c'est pas tout le monde dans la moto. Bango Bazan, plus même, donc il y a un mabé par rapport à la biso. Bango comment Bango transport, ta moto dans le transport. Pour ceux qui m'ont peine, bâtiment de garage. Là qu'il y a. Voilà, agent de l'ordre. Na mona de amuta du choc. Après c'est na kasai. La police, amoni moto na ville, na tout ça.
Akwai pas dans la boudoir. Message on a fait ça direct dans le gouvernement. Moi respect. Année passée vous promettez à biso, vous sommes mis ba camion, vous ba camion. Vous sommes mis ba camion, ba voiture ya mai. Vous avez transport ya mai. Dans voie fluviale. Mais si les gens ont un camion, vous avez un prometteur à mai. Le rabino vous a pas tonne, vous avez promesse, vous faites ça la population, vous réalisez raté. Vous comprenez? Alors si vous continuez toujours à vous dire, il y aurait bonjour. Vous appelez une semaine pleine. Pour mon taxi, mon hôtel, ça dit transport, la ville avec ça. Bon, vous comprenez ce que les années pour la ville. Je pense là. Merci. Soir 5 minutes, c'est pas mal. On a eu. Et alors, on vient de Polo Banaba, tu vois là. soki mpona koloba na bachauffeur ezangi bandeko na ngai soki likambo esengi tosalaka yango biso nyonso mpe epermettre ke lobi na biso ezala mpe meilleur po yango nde mosala na biso yango nde babiro na biso quand il y a un ça ne va pas faut to réclamer yango donc bandeko vraiment mbongo eza na suka te tobanda kozwa yango tozwaka yango mpe tokozwaka yango kaka elobi te ke so osali 2 jours mo bien 2 jours nde ozwa lisu te non c'est pas ça tozala na mitema ya bomoto mpona obongisa veni ya lobi ya bana na biso na ya bandeko na biso gouvernement congolais ameka korefléchir na baniveau nde tokomi okendelele eza so malamu na badomaine nyonso chauffeur akomandi kosoba mpona soda moko bavai na bande école te eloko moko te donc bakomi osakana bachauffeur impossible bandaka bosange kwa bachef de famille. mais oui baja ya transport sont des civils mais nazoyebisa yo eza ya fonction kowela contact na chauffeur mais biso ezala mais l'autre fois le général papa na ngai nyonso oyo bango bazoloba meme ye bapolisier na bango ntango bakendaka mateya tomona yango ntina batelevizio bakonsiyaka bango mais oyo bayaka kosala na balabala eza makambo mosusu eza te ekoma kutana polisi mona kutana monguna bongo eloko oyo ezosala mboka oyo ebonga te eza nini manque ya suivi non ya mibeko non il y a un pays na biso il y a d'autres oyo baza likolo ya mibeko d'autres baza na samibeko ok na conseil wana kopesa bato gouvernement boyeba lelo quel que soit bamanganese bozala nango bachiste toza nango badiama baor bamai toza nango soki ordre ya mibeko eza te toza toujours na négativité eloko emarché na mokili eza et d'une part babibino mpe bachauffeur boya bino bato boya na idée ya botani kasi donc ekoma roulage yabike non botani kasi mais non ezala te comment ezala te ezala cible ezala te ndenge nini polisi aza mal pays papa moi je connais un ami comment $150 $150 nayebi camarade moko aza sergent azwaka 234 000 francs bon ye mpona ye eza impossible akoya kofanda na banda lungwa te ana banda ndaka chambre salon eza na $200 na $50 bapese mbongo wana bayebise na to oyo ya andimi bapese mbongo na to oyo eza yango te bakoki topese $100 me na to oyo ya 90 bandaki mbongo eza na 28 la transport tosali changement général ka vol ezalaka te na ville ya Kinshasa mais après so bamesani kana bato wana bamesina esina donc déjà merci vraiment pour l'interview. Tous a déjà la souka et à Toche la biso ezalaki sur ce qui concerne bref. Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto
olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yo pe oyo zwami awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.